Facilité na futa ndako ya 25 000 ndako ya 30 000 pour na protéger nzoto na ngai to la libanda te to sala la misala na biso partout Angola Congo to sala de bien boso na sa manzi moi mila makasi nga mona na mila makasi taka na frontière mama motali masanga na ebité c'est que non ça dépasse makasi sur na franc congolais Oto na pesa bino kwanza. Kabelo mona pekena pa pesa kwanza. Bo kabelo ngani ni? Kabelo kwanza 5000 kwanza. 5000 kwanza. Oh lakini pomba ko kabelo te. Eti nga ko boma na bien te sauf ko beta pour na champion. Nga beta andika ba tu so boy na beti yo pour comprendre que na dike yo mais ko boma machete to simbati. Tous les coups sont permis sauf les incites. Bonjour, bonsoir à toutes les internautes. Ça dépend l'heure dont vous allez recevoir cette émission avec votre humble serviteur Oncle P. Car Naib Sarabino n'a rien que la vérité TV. Hein? Oncle P Nabino, Papa Kulutu Yabana, Noko Yabana. Donc, maman, ba soeur, hein? Bana, poto, bana, yakin, ba obalela. Chaîne Nabiso, il y a rien que la vérité TV. Beau s'abonner massivement. Beau partager rapide l'émission Nabiso. Beau like rap. Il y a un des salaires fortes Nabiso. Donc voilà, là, sans plus tarder, on a précisément na longwaki kin. Na yo sala ba différence, ba yanki kin, na ba yanki ya lufu. Donc na frontière ya Angola. Ndi na za mana lufu bozo abilili bo comprendre que na tambola biso rien que la vérité. Toi la esiga morote to boujara pour te faire comprendre bino comment est-ce que kin et fonctionnera. Mbote papa. Mbote ndeko na mobile. Ba benyo na kombo métier noir. Métier noir, où expliquer biso awa précisément toza wapi? Awa toza la frontière à Lufu, toza na hôtel ya chez les barons na kata Lufu. Donc voilà nazo songela yo. Papa Mbote. Mbote. Ba benyo na kombo? Ndenge. Na kombo? Ndenge. Ndenge kombo na yangona. Kombo na yangona. OK voilà. Papa kombo? Champion Dragon. Champion nani? Dragon. Champion Dragon. Donc voilà. Papa Nabiso, Balandinho, il n'y a rien que la vérité. Bazan pour ça va expliquer Biso. Ouais, beau expliquer Bango. Oncle P Ayambi Banani. Awa na lufu. Bosala kanine. Ava bozala awa na lufu. Ozala d'abord wapi. Ava toza na lufu. Nazamo kin na moi Kisasa. Na moi la commune Njili. À quartier 6 avenue Kikumbi. Opone ko ya lufu ponani. Bon, na pona ko ya lufu. Lufu naza mwa ba copine nga na salaka papa akina bana ba copine na salaka mwa boulot na biso mo to ça ça na marché pour naza portière to kita biloko tout e utaka Luanda, Namibie, Afrique du Sud, Portugal, tout ça là ba misala na pena to kita biloko na conteneur. Mwa boulot na biso bena to salaka ya mwana. Donc voilà comment nous sala ba misala na awa. Pourquoi pas sala ki onte na kin? Bon, na kini na kosango te po nini kini moi vitesse ça mon mukia vitesse ça muke ba boulot moi pasi ba mo bo salité awa moi boulot mon conteneur ko ya bo to décharger ngo bo moi 1 million to kabona ba masaranga awa non c'est la moi kwanza asali moi dollar na sali franc congolais zela la ça non mon bien yango on a 5000 kwanza et on a valeur à 20 000 francs congolais na mbongo na bisu 20 000 francs congolais 10 dollars na dollar yango pena boulot na biso to sali to liaka bambongo ils ont la facilité des aboué 5000 ka au monao na fouti la chambre na kolia na komila masanga na renier pina na bebe ndezi na kokenika na mbongo moko monao bandela na mambolo be obi na 5000 ka osa nini 5000 francs au na ko fouti hôtel place na zalaka fouti le hôtel na kolia na kokini bar na renier pina na manzele isalinga pina gaga osona kozonga pina mbonga moto zonga pina place na zalaka bon skola on a kin osana oni
différence ya là o ya awa dépense oyo expliquer biso ya awa so na kini au ça na on na kini representer na kini so na kotiba na kozwa tanto so ya bien limite pe na kokoma so neken kokate kuna biloko eza mwa likolo atwana mwa facilité to mela ba masa muso to mela ka utaka ba Rwanda ba Portugal na mela ba importer mela pela ba whisky ba importer kuna na kini to mela ba pastis na mela Jack Daniel na mela ba règle belle don na mela pela c'est là Yankee ya Louf mela Jack Daniel taras ko nga Yankee na Louf na doit aussi m'appeler Jack Daniel na mila bon na kini ko somba mo nga bi ba Yankee kini agene lotoko na boro supu na tolo na bombe yango zo si zabaya na biso kini bestima ya komi mukolo mba moko na osa kopa muke patron nga ya pesinga mo zo bouteille Jack na sa facilité surtout na kini Rolex na la tante na passe téléphone na muni na kini fona landa muni nga mbangu pona zo téléphone mais na facilité sombango mabulo mo bo ko bianga muke na sali boy na dozo mona ba billet o mona ba 20 000 mona 5 et la valeur de mon na komi dans la valeur 100 000 francs mais kuna boulot na ko ça na 100 000 francs c'est que boulot est mettre c'est que boulot ton a facilité to sanga biso bangolais na ba kinois na ba congolais na biso to mo sanga mbongo na bangwa opina so ça na bondi na simika 5 000 francs 5 000 kwanza 5 000 kwanza o ils ont pisé na poche comme moko na journée na ngai e kanga pe journée mais 20 000 francs so na 20 000 francs na biso moko so na nango pisé ngate donc yo kayo nyoso oyo lobi s'il faut ko condamner to zo na mboka na biso s'il faut condamner bana na mboka na biso bon so ko condamner na mboka na biso elo alibuso za na vie sociale za bienti vie sociale na biso moko ya Congo po to kota Angola to satima baboa bambanza Congo wana ozo comprendre mbongo oyo tano na awa na ninga biso ngamba Congo na lufu ezo pizi so na kati na ngambo na bango moko na boa mbongo o na kozo ba kazende ya masanga mais 20 000 francs na mboka na biso na kozilonga ta kazete mona 5 bières 2 bières boso na sa manzi moi mila makasi nga mona na mila makasi taka na frontière mama motali masanga na ebité c'est que non ça dépense makasi so na franc congolais mais na kwanza na facilité ça mambibili obula po beta tour na kini lisusu bon na kini kini commande tourisme te na koya mo 3 jours mo na mo 5 000 kwanza na moni mo 5 000 kwanza na sangalo te na ke mona ta ma famille na mpesa ba ta ba bonjour na kina kini na poko lobi na tongo na zongi na pona mona dege o vivre kuna ba masa so amona nga ya na lela li papa wana ndeko na milemba ke lamba wana bu no te yibino pe kuna bala sibino ba yanki busa kiyanki kuna menga na facilité so mamambu bela wa mete kuna na Alexatan ya di nga za nga pe na za simana koti na ngambu nga pe na atala na lufu na vivre kalime basa kitoko moi ça na va hotel mo yo mo to ko na ba chambre mo hotel na futa mbungu no sela ngono na futa hotel na salle ambiance na lien na meli na mbungu bino botola batote atobo copine zo yeto kiti na marché mo mi tuketa ndami tando décharge aussi si ba katia oza tate yo kale muninga na botule loko na vie loko ta loko ni to via kuna na kineza téléphone na za nango chaînette to montre mbongo na poche za na za la pe Rolex ça te ba montre mino zo ma ba 5 000 c'est la bendela na ya na to benda yankalati Rolex benda ona Rolex ya $15 somme magamo mais na kini monte $15 na somme batia na lugamo le mois 5 000 francs surtout na somme de lo kwa $15 c'est na mona ngo kana bula ki porter ya kianke to sala kaka ye pusa ye kotengo chana na kingo yangwana yango pene na zo mama 100 fois des années tante na vie muninga te so kutela ba pi biso no mona biso boy c'est tout ça biso kuti biso na base ke to mela na ko bangi so za so yinana uti kinya na ko bangi so dege na lela mbongo maiguna omo pena ya ngawle mbongo pena ninge mo boye na bangi siyo bouger là-bas tala no hotel ya ngafuti botala VIP yanki est-ce que na kata mutu kingo na la na mutu mbang kabulo na tokita bilo na ba container yango isala ngai na vanda calme na mwasi na ngana mwana na bayana andi to vivre ensemble pinisa. Donc voilà, merci ensemble donc ba yanki différence eza
ya makasi ndeko na ngai papa cameraman benda na moi ça moi tout le zela ayambisa nanu eloko donc voilà champion yo awa na lufu osalani ba presque mingi alobi ate oka ya lobi ya mwana rade biso to ba manitationnaire boulot ya lobi na lingala ba porter biso to ba manitationnaire biso vanda biso na mboko po to mona kini trop de tracasserie excès de kiri donc na kini pozo eloko moi facile ça faut bon manifestation par rapport à quoi faut vous avez kiri bo ça ma bemobo mais ce qu'on a mboko banda to ya to sala ma bete mais to so mbonga facilité mon facilité par rapport à quoi tout ça ça misala ni za boué conteneur uchangola ina Congo biso to yambi yango na tsiba pomba ozo mona ba yanki ba fzana ba sa musalana so que sili to zimbongo to kabuli ce qu'on a bongo etinda yangita ça aza rétention mo ba botola to en vélo comme mutu ya moni ki biso to vana biso na mboko ya donc voilà ko vanda na bamboko mais balobi okebite bubara batunakin so bomi mutunakin okimi ana lufu ya bongo te te bo biso mwana yango te na bakini to mema bino partout biso to bana changu na ba venir na quartier na biso yo katini témoignage ya mabi ndeti nga ko boma na bien te sauf ko beta pour na champion nga beta ndika ba to so boy na beti yo pour comprendre que na dike yo mais ko boma machete to simbati biso ko boma machete na biso za kopia mbongo chande force na muto ke bima ozo mbongo o reni o sa nyo solingi taka nde to za metona na fontaine nde to vanda critère na biso e be na kini o mone boeta c'est tracé o ke no diembela ba camion ko belela mambo belebele ba ya ba buka na te ba bulo esa ba vivre nde ba linga na sepena elo mo lo bana yo sala nini ngai o beta ko sala nini nga beta ina dikaka so za mtu mozo comprendre to za mtu ba kwiti to za mtu moza ko bunga okuta na ngande nde na sa elo copy na ngana ebi mais ko pa mabe macheti nini tinga beta nde ba to macheti ano ina macheti na beti o nga beta ka mtu tu aza indiscipliné ya donc voilà lelo mkolomboka ba kolomboka ba omo kimamboka na baon donc biso ba congolais to mo préféré to que vendre na ba frontière na ba mboka ya bato misusu le pourquoi tiens to kimboka ta Congo nyose ngoti o frontière to na Congo to ke ni Lubumbashi to ke ni Afrique d'ici to ke ni Bwaza mboka bato ni okimi capital pona nini mais par rapport au capital tracasserie les qui na tsa moi luki na ngabwe basimbinga na tsa bouquet d'oreille bakanyinga mais on a vivre à l'aise na ça à l'aise na ozo $1000 na posé wana na sa musala l'été zo likezo mona bike wana muta musala mais na kina ko s'exploser mbonga bongo te na barba mona waka soit disant biso uta ba bulo na se na utina bulo na kosa tanto 5 containers remorque nde na ibu na HP mbaya ba mbongo na chongo likola meza to kabolo na bar dans na sens ya bongo mais ba kini ba bulé donc et comme le mon boye ba windi ba bima et bulé donc tout ça à l'aise dit et tout ça to kimi mboka te buto kana mboka na biso mais to yende place au mbongo eza facile to zo par rapport ba boulot tout ça là qui to za na kinto ça ba tracasserie mo boye to se to vana ba boloko soit disant mambo belé n'importe quoi et moi to vana biso mais to kima to ça toujours ça na qui ça na zo ni vol na seulement transport na qui na komi ça. Ok, merci beaucoup. Ndeko nanga mobile koyoka bandeko na bazoloba kongola ko mokima capital pona nzaleleki aene na frontière awa étant que un vrai yaya okoloba ni bon bandeko somoni ba okima capital bakimi capital to kana kata capital mais kuna vraiment pas sindeleki pas si surface minyoko eleki jena luka te olobite na sala copie na kini batio miso oteka ozala coopéra ba unité na Congo comme de 1000 unités tennis civil nini nyoso do to ebite ozala kini obonga na sala copie bakangi osala mabe bakangi suko na place ya bongo c'est que biso vraiment ya to bene na biso to ya vana biso na frontière pour na frontière na za na vivre à l'aise na vivre na frontière na za à l'aise donc muto okipenga zate na za l'aise o l'état ko nini l'état ebiki o ma ba to sonner tout ça la musana biso à très à l'aise tout ça bon on a biso très à l'aise donc na kini vraiment kini ya comme le tourisme so na kini tourisme 2 jours 3 jours une semaine na kini na beli na kokate c'est que ngaka lufu okokate poni na kini kaka nazo vivre bien té mon peuple bien té dans un mal à l'aise mais on a très à l'aise
donc vraiment nana facilité à nyonso nana facilité à tout nakini pona simba pona naza na téléphone ya boy donc fona nana simba mbonza na beta mutu mais moi na beta mutu moi na sala boy l'état lukanga jamais nazali kamna l'état te mais nakini na koma problème na l'état na kumutama na keba kobatama baluki na ngama bakomi kolula mais à l'aise na poka betala tala nelikambo ate tala nakini kini koma tourisme to koma luka bapaya nakini c'est la bobanda na okaka tala wana système na bino to ndeni biso abulo tala so tala seke olali otala nde dono tala na oba nini na ngado seke na posa na chambo na posa seke na otala nde do so na so ke tala seke to tala abulo do biso to tala do so na bikete so na bimina etake na courage na biso do so na bimite na ozwate do na mutu mo betena kine na bakwen na lula muninga na mbongo na kale na biseba mbonza biso bongo te biso musala bino obeta lichette te lichette te biso biso lichette ça ba ça pour na bilanga banyama biso bongo te biso bimane bouger là-bas na ebi so na vitala na longwa bina keti na coin na mabo na kuka na palaka na coin c'est que naza l'aise mais na kini kaka donc voilà na kini kaka lelo oyo moi conseil na bayaya oba na kini etant que vrai noko vrai yanki oazola ta ba Rolex oazana posa développement ya mboka na Congo message nous ko lancer na banoko batika liguna bon message na banoko na biso bazana kin message déjà izanini message déjà maître to botami mibali baboti biso na muku wa moko moi mobali azaka feniate esika ma yechola esika solution ezalaka conseil izanini maître ko landa muninga ko botole loko to ko yiba na ndako toko sa crime eza na importance moroti leloko kufa leloko kangayo mamuna eke mulai na bula prison vino peki ka bongo mete biso cop na biso eza ngana lo bona lingana eza ki porteur force oyo na botami nango yango pesa ngambongo force oyo na botami nango pesa ngamboto mais bandeko nanga conseil eza nini kini na lufu toka mboka moko mageza capitale na province awa toya koluka nde tolobaki toya voyage toya biso voyage tobeta libanga kote loko eza yango tolinga tokoto tokangama na biso koto po tomona kema facilité ya vitesse na biso eza koto kuna tokimango parce que quoi ndenge ndeko nanga toloba ba unité leki belé ozala na otamana ma téléphone nanga mambungu na mobanga pour nini sécurité na liboso na kini totango mbala zimbe na ba télévision ba commune na habite commune autolongola tous les communes oka babandi bakulona banini na ba inosa ba mo kende bilanga banini on to bendana na biso to na biso na lufu frontière to na biso ko pala soki ozapena na makasi oyo botama nango basenga bango mutumbongo te pona oluka mbongo aiza mboka tata te mama te mutu nyonso bayaya na bajeni na banzele tata na biso zakate mama biso zakate donc mboka bana na bana mboka bana na bana mboka bana bana tozoka moi 100 francs oya bomba ka yepele lo asomba lupango asomba oya ye mutuka asomba ye moto bayanki baza tozona ba mapango aza mo mutuka na ye aza mo bulo na ye mo kwe ezala mena kini na kosomba ngoti na kini na kosomba ngoti na chaka milimo mo boye ya mabeka ndezaka conseil pa na ngeza maître erizati erizati tozaki na 2022 tokota 2023 toluka pe babenga biso ba papa lupango tomo luka pe babenga nga patron ndenga pe na benga bato ba patron nazo luka na somba lupango na somba mutuka na somba ba vina ngai ezala ndenge na moi 100 faka o moni to simba o conseil za maître boya lufu yango biso zaka na biso akune koma tourisme na tali famille na zongi mais cop boulot vina ngai mamu na ngai nyonso azaka na mbuku
lobi nzamba ko sunga na kina ngape Luanda na kina ngape Amérique pona lula state ya na ko fana pe na state to kita pe na moi libanda ni ba vivre a pe na to vivre awa to banga na biso te muta mbongo pauvre to yeba na adi to za les places moko to kokota boîte moko to kokota bar moko a pe na complexé ezagadi ozana nga pe na ozana nango porteur na patron ba ibanité domestique na patron de tout le bac moi ezala moi to yeba a différence ezati conseil na pesa ka yango na mas biso za biso a so petano ke koka boye to ya mabino. Donc voilà, vous avez l'eau ya kubakisa koyoka ndeko alobi boye apeti baninga conseil mais apparemment bino na louf ba mama so ba utikin so boki bo memela bango biloko boyi baka bango ba biloko bolelisa bango makasi ba bi kutu mi ba yanka ba sima kutu kisi a simbelo ka mère bo alimwe na nzela kimi na ba bino bo frappe ba mère a fort bon biso frappe ati biso a pene zanet ke bo fungola ba onde misu to fungola pe misuti moi mbande luka mtoki nao ya wande futa kasi ezo yiba ya déjà mutoki ezo kima biso to yiba kati biso ne to gérer ne ba conteneur minene oye na bloc belé un so ke ya ba 20 000 $, 40 000 $. Biso to gérer on pour après ça ko fin spambate pour yebi ebe ki na sala ga musala wana ezamba libosote ezapenda ba libosote o to sala musala na mais na facilité oye facilité biso mboko ebele bando yeba kufuta ndako te ndeti nkini pour mon jeune afutela ndako ya 20 $, be 40 000 eza pasi c'est que aibaka c'est que a criminel mais awa siko na facilité na futa ndako ya 25 000 ndako ya 30 000 pour na protéger nzoto na ngai to la libanda te to sala la misala na biso partout Angola Congo to sala misala na biso eloko na vandela na mboko pona mona na za facilité nyonso mboko eloko to vandela poto ebi ezamboka mapa dépense na lamuki na tongo na soma mai komela na kosomba kuwana ofuta différence essaye que différence à l'ouf na kini yangwana pour kini ne se to na facilité baza fin du mois mais chaque jour tout du jour na futa mai na soma mai na futa kuwa na zoluka mbongo kolia nazo boko la pe moi sina ndako yango mo ke lo to vanda trop mingi na mboko yangwana pona ata na kini so na kini ndeti lo na kini abi mpaya ponga mo ngingi na vana musamba na sayo donc ndena zabu ependa na kini na kovanda suti donc na kini na koza relation monte ke na yeba o patron mo bo pona yeba na okuta na ba sécurité mo bo na okuta na ba soda ba okalenga ba kwensinga mais awa siku na facilité na okuta na patron mo bo to kuta ne pena bo apesinga $100 apenga $50 on a facilité on a biki na ko ke pe parler na sema makambu na nga o eza mobembo to ko luka to tika ba kini poto ya poto luka mbongo pona kini nga uti kini sali na ngwendi sali tous les maisons ngwendi sali na face na bayaka nga sali wana na sali kumbi pusu na sali na kope wa karo na zawana mais na mona ka msa trop mingi ya makasa sali na kini futinge logo te mbongo muki c'est awa na lufu na facilité que na okita conteneur moko mais na zonga ndako na nga 50 000 moi 70 000 moi 100 000 na zonga ndako na nga e facilité ngai pour le lope na kobenga kini moi c'est pas moi na nga pa benga na tina pe moi $10 moi $5 na mbonga ki porter on ça na le fois ozoko mona yango ke tolinga ke gouvernement congolais faut baluka ba chancer côté na nga na koma yango wana il faut bobeta ndesete wana donc etant que ba jeune ningi boyoki ba masa na bino bazoki ne bakanyama babuleza na kinte donc jeune poil à la basket na kin fois simba lichette jeune fois à la android na kin fois mais la gege donc bombe po boto la mutuloko wana donc na nyonso wana so lolo babi oloba na gouvernement na biso potoza na pays ya liberté ko s'exprimer nengo li dans démocratie message nous lancer na bango autorité bon ndeti wa ngai ngapene États-Unis nzabo elo iboso na baniko condamné banda na numéro 1 tina descendant na bango balingi ke
basi na bango bana na bango ba foyer na bango ba famille na bango babonga biso tolela toujours pas na bango pour nini ke bolo baki Congo bolo ka social ngo tando lo Congo banda to banda seka mobutu ti lo to ka social to zo angote neti ya Congo to neti ya na Afrique na biso to lo to kolela te kolela biso na sona na Afrique non pas si ko vivre ça pas si ba fonctionnaire pas si mamno c'est comme pas si mutuku ta lelo o asa na biwo na kini azolela asa nga 10 000 francs asa nga 20 000 francs pas futa ndako lelo na kini pas futa ndako lelo na kini o ba futi ngate o nga boy ti lelo koma ke kakaseri na kini pona ba soda basa ba kakaseri za nini bazo kipe ba soda mso bien te soda mso comme morale ko yiba pona nini morale sa kimi pona nini bazo kipe bien te mais tout le monde en Angola soda Angola banini atoza $5,000 na o akipe te so UPC o ya singio tena posa ke biloko ano avoleka pesanga 5,000 kwanza ndete mbongo boso mona o 5,000 kwanza o so na pesi soda Angola na kolexa un so ata 10 saki na 20 saki na biloko eleka kana mbongo yo so na Congo na biso so na pesi mbongo ba negishinga ata un chanteur na pesi on a 20,000 francs ya Congo 20,000 francs congolais ba negishinga ba kolula ka biloko nanga balinga bakanga ngo ekota douane eluko ekota boesala mambeberi donc toujours toka kakaseri na Congo so to luka to changer ko changer na biso ezake gouvernement de fotelema faut neti lelo to kaki na kini ya mela bombe ya asa crime po azo téléphone Android faut kanga mutu kacha so kusamutu mais pour ça Android mais au vandi na moni ki ba masanga balasi bandoi ki belé moni balati ba monta ba Rolex akangi ni mutu katite a fonctionner pe mutu te kana force ya botami nango akitise na marché aloki moi 100 francs na ki porter na e azumbo na tia poche pe na Kennedy amema bien na e ayebe ki mama pe anda kwa sala mo Thompsoni ayebe ki mama pe akangsa masuki mo nini mo lipapa so za mwana kini abiki na kiporter na nga na obule pe mwana nga falata fatanga klasi yebisanga Desemba yango ba mama bazolela ba papa bazolela basoda bazolela so tozo kendo wapi donc voilà alobi Desemba yango tozo kendo wapi monte ke kitama mke nenga lobi tozo kendo wapi wana bino bokimi awa monte ke fobo bino nyoso bozonga mboka poto me kobundele ekolo te pona zonga mboka ese lokote isaka gouvernement na biso nde foye acha misala ebele po ba jeune bazala na place mo lelo to misala ebele ah si je ne crois pas misala ebele boko sa pe ba bulom subochi ba ya ta ba sécurité mais bozo futa ba ya n'importe quel musala ou isaki ya kenda ka zo en fisc ata 10,000 fois par jour na fin du mois ba futa ta moi $20 so ba te bloka na kini ba activité bo mona biso tout ba na kini tozo pona biso ba oto to kima kini pona kuvanda na kini pona kokima mabe pona etambole ya kini ya kovanda kuna oyo bomona to ana frontière poto mona to zo rambongo facile na kini to kima ngote oyo pona ote to botami na capitale to koli kuna to mona eloko te na age na nga na zabwe nga tambola fort na age na nga bwe na zana brazana kena Brazzaville ba wapi ba pona na mona ba pinga ba shebango azapana yaza l'aise bien organisé. So pourquoi pas na kini to mona lelo ba 20 misu ba 40 ba 50 bana banda ba parents. Pourquoi kozanga busala? Ya ke luka pa ba libanais asa musala makasi azo 5,000 7,000 azo ngapale. So ala bana fo batanga to ana bandiko na yi. Po a vivre na bango ndeni. Awana ngokini da lufu obiso be ngokini de weza frontière biso nyoso oyo lukosa na kini to salam. To ay blom sel wa ba kede maki. Na kummema na ukota na ba muna vana na ba kongume obulu wana na kisasa pani nazo muna facilité na forcété OK na kini go sala tato na première il faut zonga tato cham transport pass yo mo ozana insécurité to mona RNTL ba ko kanganga tato na carte na ngame na oblia ko na pale na busa ko na pale kutambo na ngamwe ko melinga pass mais awa nana to ndeti bunenda sabu ndeti osisa to kina usangola tukena nitra série nini to somba jeton na biso na douane ya Congo yango to laksa tina mbila ngola facilité ngana keti place na risasa musala nang
donc pour na bino gouvernement na biso ya Congo biso ba jeune ya Congo to ba association de jeunes tala biso na ba Congo c'est belé pour na koya ko soutenir mboka na biso zelo mais mboka na biso za na condition moko eloko moko ezanga na mboka na biso ezaka eloko moko bo telemela eloko ba benyi le quoi na français ba benga on quoi nini vie sociale oui ça qui ba vivre bien ba na place moi zo mbungu asumbela mbalaise kolia kolata vie sociale c'est comme na capitaine na biso tozonga pour ni ton via ba boisa ba bangola ba point non pour na vie sociale na ta na vendre l'aise na futi la parler mo mbungu ebele na moi si na sa lenyoso na sa musala ka wana na zo mbungu mais mboka na ngamo ya Congo na ebite to sa ba de belé batanga mais tout monde ba ba saka ki manitationnaire to na ba de belé batanga batinika ba pusu donc ba de belé ba za maye to na ba savana ba Congo na sope na gouvernement hollandais na ordre ça ya mso mone le wa ku na za ku na te luki na sa jatanga fort amone le wa sala te do amone wa vesuki amitiki so la ne plus pas na ba prison makala beaucoup de innocents so la ne ba bilanga beaucoup de innocents pour ani ba lo ba lilala moko ebebisa malala nyos so la ne plus tard ba ebele ba na ba kinya na omone na ba luki ne bo tanto sa jogo tanto za ni artiste mais nde da caché bimake kuluna beta tatouage ala telo ali to ya sala aboué ba komi ko kipete ko zwana ba innocent isa mabe wa pena pona gouvernement na biso ngai na mona ke bon isa faute te o ya numéro 1 nani ti boye ninga sa bongo ya ninga mta rapport ba gouvernement na biso ndi wo gouverneur Congo Centre gouverneur wa bo zwande esprit bo chaone bela mbongo pesa ba député ba sa loti ba ole na boka ba mbongo mais ba mbongo na so bo sali ba activité mo bo na ba kinya na ba jeune ba télémata te o mona te ba jeune belé bo facilité bo cha kini bo petu ya tali te na yiba na beta machete te na kombola ata prince na zo ane fiski za ba idée so pe le bo lobi te to sali compagnie mo ya munene kuna ba no sa kusadiza ba camion to nini chaque mois na Congo za la kuna force ni me matali bende moko ba tonga ba avion to ba sala ba camion asa salaire ata ya $15 fois par $15 par mois chaque jour nga uja ba déplacement na bobisa ta 10,000 francs au mona bana mboka ba zonga mabiko diminuer ezaka ki bo service social na capital na biso to zonga. Donc voilà, merci pour le conseil vraiment APC ndeko na ngai ba o bazana kin po merci pour le conseil. Mbalandinyo c'est rien que la vérité TV bo s'abonner massivement bo partager ba émission na biso. Un beau partager po oncle P azora pe makasi wana bo partager bo e makabo like kaka. Donc quant à moi déjà je vous dis au revoir au kwanza na bino na moni ngana zwa ngoto na pesa bino kwanza kabelo mo na pekena pesa kwanza bo kabelo ngani ni kabelo kwanza 5,000 kwanza 5,000 kwanza oh lakini pomba ko kabelo te bino ko kabelo biso ba yangi ya lufu to kabelo 5,000 kwanza oyebi makambo bana Mimi Chikeva mama president ya victime nenga mono kabelo nga kwanza babi akabelo oncle P kwanza bolo ba mamba solo gampo de biso ba yangi ya lufu to kabeli ndiko na mobali 5,000 kwanza ya valeur ya 20,000 francs congolais $10 francs asa elo te kanda biso to sololi na connaissance mais pomba kuna linga tolengo mais biso to kabeli. Donc voilà, merci beaucoup. Donc Balandinyo c'est rien que la vérité ba maman poto ba na yakin donc j'espère que bon moni ndenge ba conseiller bino ne ba conseiller bino te pardon sorry ndenge ba conseiller ba ndeko na bango ba o bazana na kin donc bon moni bino moko différence bango abasimba lichette te balukara nde kwanza on comprend yanka kina kabila oncle P neti 20,000 francs na passe ayanda tolenga donc vous comprendre que côté moro social na kin faut baluka babongisa gouvernement na biso. Donc voilà, abonnez-vous massivement à rien que la vérité TV avec votre humble serviteur oncle P. Donc à la prochaine émission. Quant à moi je vous dis déjà bye bye. Vous avez kokata namte système ya système ngo ya ngonga to kata na ngonga to kata na ngonga to kata na ngonga kate